bofongola bana na bino kaka. Batata oye. Oye. Bongo biso ba mama tofanda kaka. Mama beto telemie. Totela makala. Merci ba maman. Merci. Ba maman oye. Ba tata oye. Oye. Ngai naza lisusu ya kobakisa te. Ndenge papa kaka alobeli yango ete tozalaki na théorie mingi, pratique ezalaki ya moke. Mais sikoyo tokende théorie ya mingi oyo tozwi totiango en pratique po papa ndenge alobeli yango kimvwama na biso nyonso eza na mabele. Soki totali malamu na lingomba ya tata Molimo Santo, papa asengaka biso ba pasteur ya ba province tozwa ba mabele esi tozwa, mais eza kaka kino lelo oyo na ba 2 heures malamu to exploiter mabele wana, ezala batata ezala na ba mama. Fumambanza papa ya lunga na bandaki koloba boye na ngonga oyo tokomi misala mingi oyo batata babandaki kosala esengeli kaka tata, mais na ba mama tokoma kosala yango. Ndakisa kotonga ndako ebanika ke tata mutatongaka ndako eza boye. Bongo siko ba mama bazotonga te. Ba mama pe na ba mboka omona akeko kata banjete asali ba kekele na ye asilisi pe ndako afandi na bana bazali te. Olo mukambo mususu papa Fumambanza sekisaki biso alobi na ba mboka kala ezalaki okende kotala okuta mama tata akota na ezipa ya manioko azobimisa manioko na mai ezalaka rare. Donc soki bamoni yo ndenge wana baseki yo bakotuna tato ya auti wapi. Kasi sikoyo nazokomona kata nazokotambulaka kono kukuta na place batielaka bamama bamanioko na mai, batata pe baza wana bazobimisa pe manioko na mai. Tango ba moni pe ngaki angani de bush to saki na kati ta ba moni ngaki angani ba yepe ba sokoli maboko ba ya kopesela ngambote boye pona nini tata asimi manioko na mai siko bazalite Azali. ebele Teta. donc koloba ete période ça en passe, mais faut s'adapter na passe wala pote to silisa passe wana. Donc papa ngana za na commentaire mingi te yango papa ndenga tindi biso tokota na pratique soki biso nyonso na batata na ba mama tokoti na ba pratique nyonso wana siko tozosalisa misala net siko toza na dessouchement po ete to préparer saison A, mais na batata na ba mama toza na dessouchement. Donc liboso kaka batata kaka fo ba desoucher ko timula ba souche nyonso wana ko bimisa po ete tracteur eleka na pété. Mais sikoyo koma na batata na ba mama na dessouchement ko lo na pe biso nyonso batata na ba mama sarclage batata na ba mama eza ko pona susuté récolte pe kaka ndengwana soto salili ndengwana conjointe. En tout cas, misala ekotambola malamu ndenge tata Molimo Santo alobeli yango ete toko yamba bapaya ya ndenge na ndenge soki respect na sol la mabele ezali toko zanga eloko te pona kolesa bapaya. Promesse ya papa de Ngenda
awa na Yelusalemi banjete nyonso to bafruit nyonso ya mokili mobimba il faut elonama awa na nkamba yango tozokomona système ya reboisement na nzela ya reboisement ndenge recommandation papa Diangenda banjete nyonso ya mokili mobimba oyo ezalaka no kaka place ya malili place ya moto boye nyonso fo elonama awa na nkamba yango oyo bazali en tête dakisa papa Louis Lukubika mama Dibaka pe a Belgique basala effort banjete nyonso na ndenge papa Mfuma Longa lobelaka yango elonama awa na nkamba dans le système ya reboisement ndenge tozokupesaka ba 1000 francs ezokokende pe malembe pona 1989 ye moko papa Mfuma Longa papa Diangenda kontima alonaka banjete ya manga wana ebotaka eza likolama ya sima ya nkamba wana eza wana tikino ebotaka elondamaka na 89 wana mais à partir ya 1991 bamanga wana ebandaki koliama ye moko papa Diangenda aliaka bamanga wana alobiaki ete bamanga oyo fo ebanda kosalema na baji tokotala période nupi yango oyo soki bavoisin bazwi te bambuma quelque mbuma peut-être komonana tolakisa yango bamanga wana papa Diangenda tikalaki kolobela yango ke oyo fo ebanda kosala baji donc société to usine wana ba jus wana pe fezala awa na nkamba eko permettre biso ba fruit nyonso e banda kozala conserver na ba jus ezala teke période wana soki esili bambuma wana ekomona na lisusu te mais to garder yango na ba jus donc même une année 2 ans ba jus wana ndenge ba jus oto sombaka na ba alimentation donc recommandation papa Diangenda nde esalelaki ndenge wana yango biso bandimi soki tozolanda toli ya tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani toko réaliser makambo nyonso wana ndenge promesse ya papa ezali kaka manso eza na kati na mabele yango pe soki papa azopesa ngai nzela parce que ye moko apesinga mukumba wana natala awa na ekonomi ndenge nini tokoki kosala na kati na lingomba pe na développement ndenge misala nyonso wana ndenge nini tokoki kosalela yango donc ndenge ye moko papa aza kolobana yango ngana aza nanga coach soki ye ayebisi ngai nazali ko exécuter na biso bandimi ndenge toza kopesa na maboko papa likamboka na beksi yango wana okomba tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci papa Mbenza. Toyebi ke nyonso tozosalela ezowutanda epa na yo. Uzosegani naloba mutu na nini musala na ye eza ya yeti ingeta suga sali programme ngape na salili yango pamba te tango ya papa Mfuma Longa à quelle place ezala na ville ezala ba centre ezala ba mboka ba discours